alobaka kitoko eza mabele. Est-ce que eza te po ya monaka nde Daniela Nyembo? Aya wa Claudia, ma chérie. La beauté marche avec l'intelligence. Kitoko ezwaka. On a moi bagage intellectuel, mais on a mutu et sala. Likolo mobala opesa respect. Tanga sikoni mobala fia zo ngai. Ba niveau moi ya mukie, likolo na tanga intellectuel, likolo na salaka. Tisko papa bongo ya kotika nga. Eh ya fifi. Ya finazate. Comment tu n'as pas message? Natika. Nazate. Moi na filmé bongo, c'était mais bientôt deux fois mère. Nga na père, na boteka ba métis. Toujours canon. Et fi binde kezongi. Ta. Bine ya maman bezwa koko ke simba pe ya fifi. Les faits sur toi. Ya fifi, il faut m'éviter. Il faut m'éviter. Je suis une petite Bote bandi MDGD TV mafuta sika. Ezali wabino la grande dame. Bienvenue na MDGD TV. Sango ya pasi sango ya mawabande ko babolingo. Kande to mesana oya ko lobela actualité ko pesa pe conseil na baike. To sala keba, to sala ngele. Ekenge fait l'homme vie et ina mambo belé. La Bible déclare que lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Il y a un moment où les Kinois disent Ekenge fait l'homme. Et Liwa Daniela Nyembo, je crois, Babeng Yangonene, poste non na Yanwana ou non, mais prénom Daniela, toebi buleki na biso mwana na biso ya TikTokers, mbanda ya Fifi. Ibatu ba omituna ya Fifi moto abomiye to nini. Et boromona ba vidéo pona bato ba yebi ete Daniela za TikTokers. C'est une fille azalaki na visibilité parce que assez akufi hein. Donc tout le monde beta le sonner na passé. Ana visibilité, azalaki pardon na visibilité, une jolie demoiselle. Oyo ba vidéo na ye c'était plus centré sur ya Fifi. Mbanda na ye ya Fifi. Ya Fifi premier bureau et deuxième bureau. Ye Chiza en fait. Elle jouait rôle ya Chiza. Bato bele ba s'acharna na ye. Apparemment et arriva à répondre à l'obakeza nango juste délire. Ezali délire à solo. Abando bimana mombala bato. Ce qui est vrai, ba vidéo na ezalaki naloba choquante. Comment ba moko tuna ba terme ya français comment passer ba vidéo moko oyo provocatrice voilà surtout na ba basi ya mabala to pe na basi ya liboso to tshela bino moi ba extrait boyo kapé bomona en fait c'était une fille oyo na ba vidéo na elle se vantait hein, d'être belle, jolie, intelligente, asalaka amona na moi eloko et chaque fois boye la ya Fifi ba jeto lobaka ya Fifi azoko harceler atika mobali na ye akotika te
tala modèle ya za modèle ya bwaka mwa mobali akotiki nde nini donc mobali akufelaka ye parce que aza kitoko amayele aza mwana moke aza donc parfaite si je peux dire hein wana nazo ko rapporter ou encore ko translate hein ba maloba ba vidéo ya Daniela délire à Daniela par rapport à ne bano la TikTok na ye toyebi TikTok eza monde ya délire monde à bêtise monde à folie et arriver à payer un mobiso peut péter na biso na TikTok oui mais quand de baloba na vie faut aussi faire part des choses il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des gens qui disaient effectivement zai moi si à motu moi si à mobile ya bato abano bimana mobile ya bato et ana obokela mbanane ba jeton yango bomoni to tuni motuna awa eza fifi muta bomi pona obokela souvent ya fifi ba jeton ye abotela mobakala apparemment elle était grosse hein pour la vidéo na salle ya suka abokela ya fifi ke kalaté des fois mère et dans bota mon ami parce que pour votre information Daniela a laissé une petite fille une très jolie fille très jolie ya métisse pas si na motema akufia fleur d'âge mwana moke bandeko nini ebomi Daniela ouf ya mama mingi ya pasi elle qui se vantait kozala mwasi kitoko elle qui se vantait que mobala roboyete mobala kangamaka na ye mobala landake parce que aza parfaite aza na oye azali nango to pas azalaki nango malheureusement sa mort liwa moko ya pasi liwa moko bolimbisa ngai na oloba avec naza émotionné hein ndeko akufi ndenge nini na ndenge toyoki parce que awuti kosala ba vidéo ka soki 2 jours awa elle était en bonne santé pour votre information bolimbisi Daniela était belle et bien portante awuti kobeta tour soki na braza awa azalaki fiancé ya docteur nde toyoki azali na mobali na ya docteur mais abalaki ye na mte toyebi te docteur yango azali na mwasi na ye toyebi te bon ta balobi déjà fiancé ya moto c'est que peut-être que azali mobali na yo abane mpe proposer abala ye je sais pas trop mais c'est un peu ça par rapport à otoyoki Daniela kufi na circonstance nini bandeko il paraîtrait akendaki ko surprendre son homme avec une autre femme asali crise sur place choc ememi ye na liwa bandeko nakoka même pas koloba buta liwa modèle ya boye moto abeli te azalaki bien atiki mwana ya kitoko atiki mutuka ya kitoko ka nde bible ezoloba vanité de vanité tout est vanité bandeko bomoni ekokaki mpe kozala bandaka na ye kosala délire mais il faut faire très attention bomoni réseaux sociaux ezala monde mosusu YouTube, Facebook, TikTok ezalaka monde à part on a des occultistes on a des gens de mauvais cœur on a jalousie ya elo mosusu récemment na otosa vidéo mo na TikTok na lobi na komi boye na vidéo na en fait conseil na nga na vidéo na ezaki koyeba koluka kobongisa relation parce que oyebi te moto oyo ozo kosala mabe to ozo négliger to ozo traiter mabe lobi ta mosusu yende akoza porte lipamboli na yo place bato avandi mabe ezangaka te mais il faut koyeba kobongisa soki botutani to bobetani mitu koklaka porte te mutu mo akomi na se alobi mère biso aussi toboma ba relation na mokili oyo en fait azo expliquer eloko moko oyo eza réalité moko existaka na mokili oyo en tout cas nasepelaki na franchise na ye nasepelaki na honnêteté na ye alobi même tel que tu es là toza wana mutu wana komi na vidéo na nga na se toza ebele awa tolinga kote sans raison alobi bongo effectivement ezalaka bongo na mokili oyo il y a des gens qui ne t'aiment pas sans raison ka ponde bamona ko surtout so ozo émerger na ozo sala et mambo ezo simba ezo kende bien ba oyino
Moi, moi, Suana, c'est vrai, ils allaient qui délire. Tous ont délire, hein, parce qu'ils négocient à Koufia Kei. Tous ont délire. Ya Fifi. Et ozoye bisanga na tika. Oselanga ba message na otika te, na otika ndene. Mobile no moto akanga maana nga, hein, ba bilo ma forme. Mobile no moto landa ngai. A otika moi si lokola nga taka modèle nazali. A roboya nga ndene. Moi c'est kitoko. Moi c'est mayele. Asalaka. A roula carrosse. Et puis a oboteleka bana ba meti. Yana basi mususu ba Holanda, ota musu mbanda niokolaka, mbanda niongaki, mbanda ngo pa kitoko. Tango azoyoka yo to tango amona yoka nti na motema na ye o semenini, to na makanisi na ye. Yango bomoni to tuni motuna eza Fifi te muto abomi Daniela. Donc bato bako bwakelo mauvais sort, bako beto flèche, bako jalouser, bako sayelo pe kisi. Kaka na ndenge s'exposer na badir na yo na ba mamu na yo na ba oyo kosala wana bandeko somo mwana mwasi akufi neti blague na miniti oyo nde na osala émission ana morgue atiki mwana ya moke makasi na ndimi te mwana wana aza na 2 ans a moke akoza na ba 1 an je crois plus ou moins. Les amis, faisons très attention. L'autre fois, dans cette émission, on a le tu dois être protégé. Réseaux sociaux, tu dois te protéger. Babilo Rozo Sala, je sais pas moi, n'a reprofité pena, n'a pas sa message ou ne qu'on a biso papa la biso Serge, oh yoka ya moko sala théâtre. Aza gravement malade ana mbasu na lokolo. Webi mbasu ane bandende ene. Quand ne bagena osaba théâtre na bangwa jouer ki rôle moko, na rôle wana jouer ki ke babwake li mbasu. Mais ezaki na rôle. Azaki na mbasu te. Bino boyebi ka congolais nda azalaka, bato ba vérifier information te mbala mo ba bani ko salela ngo ba émission. To mona ki bato basalela ki ngo ba émission. Ah OK, ba bwakeli Serge Mbasu, ba bwakeli Serge Mbasu. Ezali na Mbasu solo te. Quand nde ba uta ko sala émission ana makambo ya bébé na baby na grâce. Et que non baza moi sina pardon, grâce à zu moi si mususu nzo ndeza ki filmer. Ka congolais ndenga zalaka wana bandiko bato bagangi wa Serge Mbasu pona nini motema mabe eleki nango. Na miniti onde na osala émission, Serge ana Mbasu. Mbasu wana ya fake, ya scénario, ya théâtre et bongwani ekomi Mbasu ya solo. Serge azana Mbasu na miniti oyo, il est souffrant et azosenga lisungi. Pourquoi na mentionnango? Na mentionnango pona koloba na bandeko. Il faut ressembler là. Il y a de ces rôles-là. Tant que tu incarnes, rassure-toi, tu es protégé. La Bible déclare derrière toute chose, il y a un esprit. Tout veut dire nyonso, sans exception. Si c'est à toi de juger, et loko moli moni neza na simana yango. Na éviter son se faire comprendre. Ouais, ba film ba nigérien tant bandara sika. Moi je me rappelle na ba 98 na bossa na kate. To bano ke de cinéma trop kotala ba film ba karashika wana karishika ba neka ba nini ba film ane sala ba mama na ba succès pour le lo ba film Nollywood ko mandenge komi e bandela ra wana ba banami na ba bilo mo ba mystique ba film mo ya attira vraiment ba attention ba tout et veilla pe ba to belé tout ça par rapport à ba réalité spirituelle ba mama molili ba to ba sambela tout. Est-ce que boyebi ke karishika akufa et karishika kufika karishika umelate après avoir joué Karishika D. Moi si on a se suicida. A mi boaka na immeuble. Ba occultiste, ba sataniste, ba to belé ya misala ya mabe. Oyo ba zaki na kata ba maambwana. Ils ont eu aussi à témoigner. Baza mo ebele, y a pas mal de pasteurs notamment ba komo na ba honte, na monsieur sur ba lokuta. Na ba YouTube wana, ba beta li solo oyo. Moi si on a ba boma e ko boma. Na tolo baka na satana. Pourquoi? Parce que abane ko dévoiler misala ya ténèbres. Malheureusement, elle n'avait pas Christ. Do tia osa babilo ko wana azaki na protection ya malongate.
C'est comme ça, envoûtement et même et na niveau se suicider, moi si on a mes boma. Il y a de ces rôles-là, tant on incarnant, ouais. Faut se protéger. Faut comme battre, il faut le sambo. Parce que, retour est zalaka. Ozo jouer rôle ya prostituée. Ça là très attention. Mon ma prostitution et coco te l'honnête blague. O komi pe ko se prostituer. O comme ça ba maman yo mo ozo ye bate. Eza ofungula rapporte. Tango bana ko incarner rôle mo songolo. Ozo jouer rôle ya ndoki. Ya nganga ya muto misala mabe. Yo monika que non oyebo jouer ozo jouer na kitoko ozo jouer bien. Ça là très attention. Tu peux ouvrir une porte. Ba posséder yo. Et comme ça mamoko yo otikala ko sala te oyeba te et ondima te ko salango. Ezaki juste un scénario ou encore rôle et comme en réalité. Je vous parle des choses spirituelles, je vous parle des choses que je maîtrise, je vous parle des choses vraies. Moi sur yo abana ko ya TikTok ko bwa ke la mbanda ba jeton sko ya mabeza ke yenda o jouer rôle à Chiza, yende deuxième bureau et elle s'est vantée d'être belle. Elle s'est vantée d'être parfaite et que mobile robot y a été. De yo moi c'est libosoko là-bas. Et c'était ça son délire. Croyez-vous, baobetele maboko, surtout na moto oyo, à vivre réalité mon mobile on négligé pour na moi si peut-être tant monsieur libanda. Mité ma batu, to yebite la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais tortueux de dessus tout qui peut le connaître. Bandero nanga. Chaîne oyo eza pona ko éveiller, pona ko lamusa. Pona ko fungula batu misu. Yango tango landaka na yebisaka yo partageaka po yebito obikisa nani. Mokilo bomo na yana mambo belé. Malheureusement bat balingi ka place bêtise eza délire eza buzoba mafinga et oka muto asali émission 3 heures de temps. Titre ono bazotonga sila et na bato théâtre ba voice bimi bato ni muto asikisi même na nzunga biloko po elanda émission ndengo na pendant 3 heures de temps. Mais ba émission ya mukuse oyo que oyo kiango et bakisi un plus comprendre que non été na bando kenzela o na longo na nzelo na kenanzela mosusu. Non, les gens ne sont pas vraiment mingi wana les gens ne suivent pas trop. Yaya partager ba émission na biso nzamba opambolo parce que obikisa mutu mona liwa bande ko moi so jeune fille bomo na kitoko Daniela Niembo akufia fleur d'âge. Je ne crois pas que cette fille avait plus de 25 ans, je doute. Na bien je na été na tunité fait une information mais comment na ye na limite qu'elle avait plus de 25 ans. Ouais. Bon, à cause de pas mutanzo tomike batumso bazala mais à moi na moke makasi, à vraiment moi na moke makasi. A-t-il une petite fille, une très jolie fille, moi na moke akokola orpheline de mère triste. Et elle lui a mon normalité. Peut-être tu me diras que elle lui a mon normalité. Yaya réseaux sociaux na auto émission eza monde mosusu. Ba TikTok wana bozomona eza monde mosusu. Wana ezali phase ya liboso. Phase ya mibale. Toloba nini? Contrat délai sili ba piégeaki ye parce que lelo oyo bandeko bondimelanga toza na catégorie to génération ya babana moko o bakobenga bango ba fille ya vitesse. Vitesse quand bozoka vitesse. Donc veut dire que bango batu ya lobité lelo obuki oloni nguba lelo il faut bota lelo obuka ngo lelo oliango lelo. Donc bato yo na vie makambo kozeleza te nzambe ndenge aprometaka biso non makambo nzambe akosala te nzambe faut asala sikoyo babenga bango ba fille ya vitesse et ces filles sont prêtes à tout. Bato mosu balobi azaki pe fille ya vitesse toloba vitesse muto ebomi parce que lelo bandeko bana mike ba jeune fille boromona afutela ndako na ma campagne afutela ndako soki na mbinza soki na gombe soki wapi atambola na mutuka moko ya kosakana te na oya na émission moko je crois si tout va bien peut-être demain jemima kokonzona et ba rumeur mais tokangi na parenthèse on to lobelango bien to fungolango par rapport sur disparition à maman nae il y a des choses qui se disent mais to yaka to ça l'analyse non pas pour toi quoi accuser mais to mega otali sabino pas mal ya ba makambo pona rolakisa
que mokilio bandeko, nous devons faire très attention. Vitesse mutebomile kinabiso. Ba fi oyo lelo bona tambola na jeep. Afutela anda kuta musu ya $800 appartement. Mais bizarrement asala te. Azwa mbongo wapi na via pasi ya Congo. Mususu kano avanda na Dubaï. Aza plus na Dubaï ou encore akendaka souvent chaque mois. Akenda osa nini. Il y a pas longtemps bomona ya kuku na poasa bo soto ba porta potier bimaka na ba makambo misusu pat bagelia banien bagela na ba cheval ainsi de suite pona kozwa ba mbongo bande ko bomona ki ba biloko wana et bato mo ba kufa ba mawa moko brisque ba mawa moko bizarre ba mawa moko compliqué période de ba porta potier il y avait une tiktokeuse je crois que ya Kenyenne so na bosanité ya Kenyenne kombone kimingai et moi la mwasi wana na Dubaï amibwaka ki na nini na immeuble na hôtel je crois bandiko boyoka ili solo oyo période ya ba porta poti wana ta ba makelele wana ezotambola eza na fille moko tiktokeuse je crois aza soki burundaise soki Kenyenne lo moi ba forme wana je crois Kenyenne amibwaka ki na immeuble une fille de moins de 30 ans une jeune fille de moins de 30 ans ba vidéo na etambola ki quand de bazalaka na beach na plage soki na piscine soki loko nini na bilamba ndambu wana zoko se bronzer ba ya luxe na pembeni et aza komela ba azui s'allonger alali na sa parasoleil na maneti ya compliqué makolo likolo mipende milangi ba jambe tandi oyo ba pasteur monde lance roquette ba kadogo très bien très joli bozo ko envier bomona eh bien waouh mais bizarrement to yeba te loko nini moi sona mi bwaka na immeuble yaya na vi malembe surtout bana basi na koloba na bino ndeko na ngai mbongo ya mabete mais ozongo na lolenge nini. La Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Nanya kufa kenda na mbongo. Nanya kufa bakunda na ndaku tona bomengo tona bozui. Na lobelaka sur le mystère de plusieurs sonorités année passée. Na beta lisolo jeune fille moko. Moi si wana azaki fille moko akola na e bien. Maman na e papa na e je crois zaka docteur, maman na e bazaka vraiment na mbongo. Abana ovana na Gombe. Moi si wana zana master na emo bando tanga ni classe moko. Master na zaki un peu plus âgé que ye. Bakenda na ena ba école bien, soki école belge, soki loro nini. Nzo ande fille wana a vivre vie moko sombre. A futela appartement mais moi na muke makasi. Tanga kuba komi ko se côtoyer, omo fréquenter master na ye wana, sko master ne a traitake ka mwana muke. Ba bilamba na ye, ba façon na ye. Sko benga nga mwana muke nyonso. Pourquoi? A pied sur olingi, faut za lokola ngai. Mukola kenda ko master ne wana kenda ko tala ye pa na bango ayana tata mwa mukolo a présenter papa na bango nzonga nde papa na bango te makangu na ye yende mutu ando scolarisaka ye mukolo fi wana se dévoila abise que non tata na za papa na ngata za mobali na ngai ngana kufila baboti tellement na za na posa kotanga na na choix te fallait na kena ngoka boy mwana muke makasi ya muke makasi moins de 18 ans. Yango moni mese songolo mutu azo recharge na nga soin na ngai. Et puis si fi wana posa esali esengo. Quand de baluba mauvaise compagnie corrompt à bonne mers. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est comme ça comme il peut kokota na banzela na ye. Ah, pesa passage et pas à tata moko ya mukolo, il y a plus de 60 ans. Elle avait moins de 18 ans. Tata na muta diverger moi na mwasi wana. Nzo anda sombara vi na ye. C'est comme ça, tant on a goût, ba mesani na ba vie wana, ba komi ko se prostituer na vrai sens du mot prostituer. Moi na ana eko longo pa na bango, ba komo futela appartement na Gombe, na master na e wana. Koko wana eko kufa. Parce que yene mutu azaki na mbongo ebele makasi, yene mutu abane ko futela bango appartement wana. Tango koko wana kufi,
camarade na ye o amemaki na bamakambo na ye wana mobali oyo ye abande kobima na ye azali mpe na mikembe bamoyen me azali na possibilité akofutela ndako ya Gombe te ayebisi ye no vous devez déménager bozwa ndako ya moins cher oyo na okoka te aye atomboki asiliki ayebisi ye tolongola ndako te alobi na mwana wana oyo ye akotisa ye na makambo ya mabe ke t'inquiète toa basi tokofuta c'est comme ça bakomaki komona bamarabout histoire vraie esalemaki na Kinshasa année passée. Et dans la chaîne Nangaï, ça fait plus ou moins 6 mois, je sais plus. Les mystères de plusieurs sonorités. Bon, moi, on a un titre na tcha. Na beta, moi, vraiment solo et belé. Bon, on a vraiment visibilité. Zaï, penza, na noté, balanda troté. Et ça, li que, bah, comme il se prostituer, et bah, comme simba fait, bah, kisi. Na ba kisi, bah, simba, bah, sala, bah, bo, soto, yako sakanate. Bah, liya, bah, règle. Ba bimana batama boma balala na ba cimetière mais moi nana bazali na bona famille na bango bien lelo o ba fille ebele bomo na ba osala ba n'importe quoi so bolandele mingi ba fille ba vie bien bo uta ko mon émission na sala ki ya bana basi ya ba lesbien na ndeko moko moi si ayebi bana wana na mona to mona ki na ba message me ba voice panzana na WhatsApp alobi ayebi bango ce sont ba fille baza ba fille ya bonne vie appartement bando la deli wana eza na ma campagne moko na bango akufela baboti eza héritage na ye do eza ndaku na ye ba papa na ye ba parents ne batikela ye mais bizarrement bano ba se retrouver na kata maambo ndengeni bandeko kala prostitution to eba ngo ezaki pona bato apasi oka mama moko boya akufela baboti auta ki sanga na ye ko se retrouver na Kinshasa famille te mobali abwaki ye babilo mo ba jar wana mama leka bengani ye ana shwata omosa kindumba na kindumba boti bana akolisi ba mpe na kindumba metan bana bakomo kolo oka muta se ressaisir mingi kala ba prostitution ezaki bongo mais lelo o prostitution komi passion même bana ya bonne vie bakomo sa prostitution tomi tuna mais pourquoi kala ezaki pona passer mais moi na o ana vie ya bien a se prostituer pourquoi oh mon Dieu Seigneur aide-nous place il faut bon mona que non le monde va mal Satan a joué na ebité 60e vitesse ya autoroute dernière vitesse même je dirais azo brûler même o baloba azo he's crossing na anglais baloba ngo crossing donc azo brûler bah on dit quoi là ah français comment passer azo buka mibeko parce que au moins so kumba na loi et na vitesse oyo okolekate attendez nini je crois 70 donc na autoroute sozo rouler faut souka na 60 Satan a joué qui 70e vitesse pourquoi pour ébi que il lui reste peu de temps mon frère ma sœur moi na kufia moi na moke asali crise azali na santé malamu ekoka pe kozala yo oyebite après koyoka émission nini ekoma oyebite pourquoi nzamba permettre au land émission oyebite et là on nini ekomela yo après 1 mois 2 mois 3 mois 1 à 2 ans oyebite c'est le temps d'arranger parce qu'après la mort il y a une vie et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil so otambolaki malamu ozaki na Yesu obanga ye nzambe oke na kimia na repos Abraham les amis l'enfer existe le ciel est réel ou encore le paradis est réel muto akosa ote que so muto akufi c'est la fin de toute chose détrompe-toi jugement kozala pona bato basala mabe pe pona bato batambola na nzambe muto akosa ote ozala wapi posa nzambe eza obongola motema oyamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi maître seigneur veut dire ton maître donc ta vie est comme à dépendre na yé tout ce que tu feras yé Olanda mokili otena maambo nango pourquoi parce que ememo na moto ememo na perdition ememo na kufa bandeko mwana akufi nde ba okende kunda ye wana bana na ba metisa bando kumisa ba okota na ye na libulu te mobali wa bande ko kumisa akoboyaka ye te ya fifi etali ya akokota na ye na libulu te mutu kwa bande ko tambola nango no sela ngo ba délire voiture na ba okunda ye na yango te mbongo ya bande ko kumisa azalaki nango bande ko sa musala bia ba okunda ye na mbongo wana te bauta kokole kala te awa bakokocha diplôme mona na kata cercueil te mama papa lolendo zo kosala na lofundo eza ya pamba sans yesu alokola nzinzi ngungi même je dirais so babetelo kama bo mibale ta esili ozwami okufi okende wapi c'est le temps ya kobongisa moi so akufi
Moi, so a koufi. Sa mort n'est pas normale. Sa mort n'est pas normale. Ako kufa na mbula ana tiye. Nzambe tango akela mutu na mokili, atia mutu na mokili na tina. Nzambe atia mutu a vivre éternel na sena moi, mais lisumu esali ke mikolo mutu omi limité. Mabe tango ozoko s'accroître, nzambe bando limité ba vie ya mutu. Après déluge bat bando vivre ba 900 ans. Mais touché là viva so 900 so combien d'années na sena moi. Ah ba Abraham ba viva so ba sa 20 ans. Moïse alobi mikolo na biso ezo suka na 70 na ba plus robuste na ba 80 ans. Mais ebele to mona ngote to koma ngote pourquoi? Masumu ekabola mutu na nzambe. Ya bongola motema Yesu alingi yo. Bande to comme na biso na chité, ko chité pardon. Moi na mwasi na bando bete bino lisolo ya Gombe. Lisolo ane za molai makasi. Mais na kati on a mukuse ba parents to veye na bana. Fi wana tia osaba délire wana nyonso papa ne na maman ne bazali na bomoi. Mais bazaki en bon terme te bomoni ba couple ba foyer ezalaka matata nyonso. Oka bosolaka te pendant 1 mois. Muna coin na ye. Mwana pe ma ambasala kaka ye na ye moko ye na ye. Ba para ba yebi na bango te ba kipara na bango te, ya des parents comme ça. Mukoloka fi wana koma ipe na okufa ne ba para ne ba yeba la vérité. Et ya kosala ke mwana mwasi wana akutana mobali moko alobaki l'homme le plus riche de l'Afrique. Atanga ye kombote. Des entrepreneurs, babilo moi soki mobali wana lakaki libala. Mais malheureusement nganga pesa bango condition oko coucher na mobali moko plus de 5 fois te. Tango amo bima na etala mobali alaki libala. Mukomuso akenda boye mobali wana bengana eneti mbwa parce que buki bikila. Esali ke mbongo ezaki sute. Bakatsa braza. Tango bakei nde bazwaka kope moko ya obima na bambwa. Na bambwa na bake ko bima na bambwa. Ye ba mema ye ko mema. Mais muto mema ye atikala. Lelo oyo fi wana za toujours vivante. Mais ya kufa. Tango ba bimi na bambwa ezaki mbongo moko ya ebele. Soki combien de $1000 wana ba pesa yi bango. Kope esili bazongi Kinshasa a constater na nzoto ne ya basi ba discharge ba déchet ba déchet neti ba misuni moko ezolongwa ya kanza eza juste ba infection. Malheureusement tant aki hôpital docteur asali diagnostic ba consulter ABC malade ezobele eza ya ba nyama eza ya bato normalité. Mutu normal mais ba vétérinaire bato bakomo traiter. Docteur abamboye batale bese madame obikate. Donc situation ne bana ko se dégrader du jour au lendemain. A umelate mbongo nyonso azaki nango esili a fionuki. Entre-temps, a misombela anda kuna Gombe. Parce que basala penda prostitution ya Max Pro ya Pro Max pardon. Prostitution ya Pro Max. Fi wana akota sa mabele. Na avant kufa asalaka témoignage wana. Batiango même na Facebook par écrit eza molai na koyeba soute soki na compte nini. Nda lobaka pesa conseil par rapport ya envie ko envier et à mabe. Faut ça très attention. Maman, yo muto mesana ko envier. Papa, yo muto mesana ko envier. Songola roula carrosse. Azaboye. Oyebite, tamuso alala na butu te. Oyebite tamuso chaque minuit aliaka niei. Oyebite. Ah Nzambe, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous épargne. Ba fille à vitesse. Botala. Mamba boye za pasi. Bande otokomi na biso na suka. Abonto yo na s'abonner te. Partagez. Nzamba opambola yo. Po bikisa mutu moko. C'était ça pour aujourd'hui. Je vous aime. Quant à moi, mon nom la sima pardon. Pas bonne chose.
Bébé, j'ai bien pas maman arriver, elle est partie au mall. Fais bye à maman, bye yo. Bye yo. Hey, on part où? Il faut rester, il faut rester. Ah. Non, il y a un d'accord, m'attendre là-bas. Il fait bisous à maman. Bisous. Ouais, vas-y, on part. Mama na nyanga lobaka kitoko eza mabele. Est-ce que eza te po ya monaka nde Daniela Nyembo? Aya wa Claudia ma chérie. La beauté marche avec l'intelligence. Kitoko ezwaka. On a moi bagage intellectuel mon mutu esala. Likona mobala opeso respect. Tanga sikoni mobala fia zo ngai. Ba niveau moi mobe ya mukie, likona mwa tanga intellectuel, likona mwa salaka. Sisko papa bongo ya kotika nga. Eh ya fifi. Ya finazate. Comment tu ba message? Natika. Azate. Moi na filmer le mumu c'était mais bientôt des fois mère. Nga la père, na boteka ba bêtise. Toujours canon. Et fi binde kezongi. Ta. Bine à maman besoin pour que Simba père ya fifi. Les faits sur toi. Ya fifi faut m'éviter. Il faut m'éviter. Je suis une petite fille, il faut m'éviter.